Année oyo esili vraiment mabe mpona bachroniqueuse ebele. Grâce Temo totya kaka bainfluenceuse nyonso. Grâce Temo mpe Niel Kalambai, Yvette Kalombo, Jaël Shaw, Carmen Odia, Grace Mbisi, Pamela Shekola, Gloria Olangi et les autres. Bandeko 2021 mabe penza mpona bango. Baza mpe na makambo positive me mabe. Bavi na bango babeti yango mabe. Misusu baganye me na ndenga mabe. Bandeko bolanda nga mpo bomona 2021 ezalaki somo dégueulasse, dégoûtant na bachroniqueuse. Bachroniqueur te kaka bachroniqueuse na bainfluenceuse, bayoutubeuse. Bato maboke kutu na tie bango apart. Bolanda nga mpo tosolola yango mwa moke. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bolanda. Bolanda ngo penza bien na bokebi. Na bandi na komba Grâce Temo no? Grâce Temo bomoni makambo ekweli. Abali mobali oyo ayebani mosala te, ayebani bisika zwaka mbongo te, aye koyeba peke azali moto oyo asambelaka na ba maison oyo kuna. Botala likambo Grâce Temo akutani nango. Mobali ya ba maison mbongo aliaka ayebisi ekutana ayutaka te. Niel Kalambai 2021 oyo apesi be spectacle nyonso aye kokutana na papa na ye prophète de la nation oyo amonaka makambo ya bato, oyo amonaka bamiziki, mais prophète de la nation akoki komona teke Peniel azokutana na mobali yango mpe frappeur magicien. Bozoka bien, magicien frappeur, muta magie, bano ya magie. Prophète amoni yango te, na papa Robokutu amoni yango. Jackpot na kosi oza magicien. À part frappeur, oza magicien. Mais prophète de la nation, tisiko nanu amoni yango te. Bandeko, eza likama muke, Peniel Samba, ex Kalambai, mwana pasteur, aye Congo, amipesi na maboko ya prophète de la nation. Prophète ya njili te, ya kimbanseke te, ya ngaba te, de la nation. Amonaka makambo tu, amonaki pe, alekaki na ba chaîne, mais amoni te. Yango wana bandeko, ba magicien, tango balobaka ke, baleki ba pasteur na ba prophète, na puissance, baza na raison. Amoni te, Jackpot abare bango esprit, asakani na bango. Tolongwe kuna, Manique de John,
2021 oyo akoki te asupporte asila atali keni mpe na bwaki libela lokola chasse ameka kosala boye azokoka te akomi excès de cuite alembi suka nango Manick de John a décidé alekisa koko na ye alekisi koko ale Manick de John azwi succès oyo aza nango aresir makambo me alie koko 2021 oyo Gloria Olangi 2021 oyo andimi abota kaka na mobali ya bato andimi akimisa kaka mobali ya bato po kaka koma Paris akomi na limani bisika ya bien bisika komeli mboka développé pays les plus riches Europe na ba industrie na ba pays les plus industrie ba industrie bon boyebi kaka mais atiki na Belgique parmi ba pays oyo epeyaka bato epeyaka salaire bien salaire minimum ebandi na likolo par rapport ya ba salaire mosusu minimum na ba pays mosusu donc muta sukulaka basani to muta salaka musala oyoyo bafutaka 900 na France na Belgique azozwa 1100 1300 mais Gloria atikaki France akomi kuna kaka na mobali ya bato akimisaki a gagné mais avec na ndenga mabe match pe nanu esili te Pamela Shekola bakabwana na ya koko aye kolove alingi mobali ye kuta asalaki mabe te asepeli na botamba te asalaki mabe azwi botamba mobali kitoko bogar maître bois noir fidèle mais botamba zo memango relation sérieuse mais Pamela a trompé botamba nyonso wana po botamba aza na mbongo te ya kopesa ye a trompé po azwa quelque chose etie na mobulu asuka wana te akomaki kotia oyo ye mwana nkasi panze likolo mwana kasi Cynthia Wadod akei azwi mokanda bon bango pe bazwi problème mais moke Pamela aza toujours bien mwana kasi ne pe azwi mokanda po Pamela atiaki epanze likolo bango normal makambo ke eke équilibré Grace Mpisi bon Grace Mpisi 2021 abomi papa mwana biologique batie mbeli liboso awangani papa mwana alingi te papa mwana yaka papa mwana akrake na ba makambo wana aye kobunda likola parking batie mbeli Grace Mpisi ayibi mwana lelo mwana papa zate papa komi kaka wile toka ba éliminer papa biologique physiquement akei Grace Mpisi a réussir vie asali mabe la sika mais na ndenga mabe nani lisusu Angelica après avoir kosente mwana mobala bato atindi na Turquie mais mwana mobali wana pe mayele alingi kokota na dingi te alobi ya kolongwa kaka na Turquie direct Europe akoto Angelica sala nyonso Angelica Madeleine
alingaki yaleka na dingi po adinda alekisa ye. Akoma sikoyo youtubers makambo mpe ezokende bien, aresir me na orge. Nene ya kelokelo, nene ya kelokelo akenda ba Chine mpo na quartier bayebaki akendeke na Chine. Akende ba Dubai mpo na parke bayebake mwana mama oyo akendeke ba Dubai. Akende ba Singapore mpo bandeko na ye babetaka tolo leki na biso soki totika na Afrique parce que aza na vi na ye azwaka nzoka eloko te. Lelo yo 2021 nene ya akoma ko vivre na tunnel basalele na sama bele modèle oya Saddam Hussein bisika babombaki ye. Aza na 8 mètres carrés na mwana pembeni. Le 2021 a passé ma paix ya osakana te. Carmen Odia, 2 mois malade, 3 mois malade, 2 mois malade, 3 mois malade. Malade ya Turoyo, Zemi, mwana bandako salama, mwana ninga memai na mokili, atika biso. Men, gloire à Dieu, Carmen Odia abiki azongi na net. 2021, a réussir ba code, a réussir makamwa mike na musala na ye siti na ye eke bien. Mais azwe likambo na mwana eko kufe na décembre, novembre akoti hôpital alinga okufa. Malika Mania 2021 a se lancé bien, a uti na se kolala na ndako ya Josepha Chako. Ayepa Keni Piana komo kotsa bambongo. Babengise na Ngola atekami azwi mbongo. Malika ye batuni ye wana mobali. Alobi aza na mobali te. Soki ezate kaza na mutu, aza pe na mutu te azobomba ye. Ba oyo yabimaka baza mibali nete baza na basi na bango. Malika confirmé azotekama. Keni Piana pe koteka ayeboteka. Atekaka kitoko koleka nanyoyo. Malika Mania asali makasi. Akomi osomba mbati na Dubai. Akomi na papa robot. Asali terrasse. Mali chance babimeli ye mibale bamapasa. Moko alingi ye, bafiancé ye, bakotisi ye na ndako. Siko Malika mbongo to asalaka ekoma koleka na le Jumeaux Paradis. A réussir vie me pasi babimeli ye batata mibale. Obakisi na mwana oyo aza na ye na mwana oyo Jumeaux Paradis ayaka pe wana. Malika tala charge eleki siti na ye na kilo, eleki terrasse na kilo. Azosalela ne kaka bato. Ah Malika. Tokei na Tim Bilokos. Yvette Kalombo andimi empoisonné relation na bango na Karine Mokonzi. Elobi Sarah Tola. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Mais ya lobi waneza moke. Nga penza na ko empoisonner ango. Empoisonner relation. Azawana aza kobunga nzela. Azata na réussite moko te. Ata ya moke. Kaka mbongo ya zwaki yango azwili ndako. Me ndako yango pe azwi ezozwile makambo. Mbongo yango pe azwaki azokoka même pas kolia yango ye moko. Makambo na makambo.
makambo yango esuki wana te ebakisi elongi akomi na 63 ans. Yvette Kalombo ye azosouffrir na ndenge akosakana te. Jaeli Show mwana Kimpumbulu 2021 oyo Jaeli Show asaliki vantar oyo ata moluba moko asala vantar aboye te banda baluba babotama tina mokola lelo. Asaliki vantar banda muntandu moko abotama nana sala vantar aboye te ata zoloba muntandu mundere. Mais jamais Jaeli asala vantar kanisa aza su muntandu. Bakisa vantar oyo asali na pemba baluba. Tala niveau. Aluka na ata sine mosusu te. Ata Nollywood. Ata sine ya Angola. Me ya lobi akoti na Netflix. Oyo bakter, actrice ya mine na monde. Baza kuna. Ye pa koti kuna. Alobi deja bisika usomba lupangu. Usomba lupangu moko na mo frère. Moko na ma campagne. Alobi ndenge bando kuta na fali. Alobi ndenge bando pesa bambote. Alobi za projeté. Mais bazo salango. Alingi koloba te. Pasa na ba conseiller. Aza na bureau. Aza na bato batiaki ba maquillage. Azo bwakela biso ba extrait na Facebook. Akomo tambola. Alobi akeiti na télévision. Bayambi ye. Bazo kamwa ye. Amemi biso na bateau. Menga papa robot. Nalataki deja ba sauvetage. Na chape dingi na nga pembeni. Pona kota na mai na kima. Na bateau na ye. Na kima. Ngaku na kima na kano rapide. Jaeli a côté Lubwaku. Asisa koloba te Lubwaku. Après 6 mois, 4 mois, a commencé la liberté constitutionnelle. Azoya alobi abungi. Jaeli Show 2021. A kotiango mabe koleka ndenge zeme tungisa kie. Zeme tungisa kie ezalaki kutu bien. A pupomaki ezalaki kutu bien. Parce que akanaki yango te amona pasi na zemi. Akanaki yango pete bato bakopupula ye. Mais oyo azwi makambo azwi ye moko alukaki yango. Alukaki yango. Ai kiadiki bene. Nani lisusu? Nani? Olukilanga mutu moko baza ebele. Nani? La baronne? Non. Non, 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 non. La baronne, nyonso ya salaki eza bien. Nyonso asalaki eza bien. La baronne. Yeli ngolo balikamu nini. Asalaki direct ake na toilette azo pisse. Mais eza bien. Bozoka son. Boki son ya masuba ya la baronne. Excusez mabe. Papa robo bebisi. Tala ba mikolo ba alia. Bino be ba mikolo. Moko pe botika bana batala. Ngana deruta. Makambo na loba kesala bino pasi mwa ete. Bandeko ba bolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu nangate soki nini. Ya kitoko. Yo mutolobaka. Kemboka. Secteur nyonso. Ba okipango na bapaya. Kotoyo. Ba chinois. Kotoyo. Bendie. Kote kuna. Ba pakistanais. Alors. Yaka na forum. Le 1er février. Ti le 6 février 2022. Kuna. Okoya na compétence na yo.
okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Faci Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque. Mais yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum les premiers ti les 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Faci Beton, bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.